L'entretien revient sur FM Télévision, mais également sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision. Je suis ravi de vous retrouver dans le cadre justement de ce nouveau numéro. Alors pour les sujets du jour, on va aborder l'appel. Qu'est-ce que signifie l'appel quand on est un serviteur de Dieu? Comment distinguer l'appel de Dieu? Évidemment, ceux qui marchandisent, ces côtés spirituels, ceux qui se font appeler pasteurs sans avoir reçu l'appel. On aura les humbles précisions au cours de cette émission préparée forcément par Galor Mouya. Évidemment, Samuel Ilunga m'a aidé à préparer cette émission. Allez, pour l'émission, vous allez na Essengo ya Koyamba, pasteur Kalou Mayele, azali na biso, pasteur Mbote Boye, madame na FM Télévision. Bonne santé. Alors, avant de mettre ma solo, on a dit que on a bandeli émission Tokolobela, Makambo Tali appelle na kati église, nani pasteur ya solo, nani azalipe pasteur ya soloté. Je crois inviter la mission à leur quoi apporter biso justement ma précision, mais pasteur Kalou Mayele n'a pas sa occasion aussi présenter pardon à téléspectateurs na biso peut-être Bamonio pour la première fois. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nabengami na kombo ya pasteur Kalou Mayele, na zwami na commune ya Limité sur l'avenue Makula numéro 19. Nazo kamba itonga ya Assemblée des Saints à Kingabwa. Les alliés église Oyo Zali Kokamba, eux ont existé depuis quelle année? J'ai déjà 8 ans. 8 ans depuis que Nazana Moutou Itonga. Est-ce que 8 ans on est allé, 8 ans il y a l'église, tout y a eu en tant que Moussa Nanzame depuis aux appel? 8 ans on est allé, l'automo Nzamba Peshingai, le rôle à Mokambi, Nakati Tonga. 8 ans, mais l'expérience, il y a la carrière, on a joué vraiment moi battant. Très bien, comprenez qu'on a affaire à quelqu'un qui dirige toute l'église depuis 8 ans. Mais aussi qui va nous servir de beaucoup d'exemples au cours de cette émission. Alors, pasteur Kalupona Kobanda appelle Nzambe Nini. Est-ce que Motokoiko comme appelle pasteur sans recevoir appel Nzambe pour minimi to ngokota na bango comme on a akumi bengi pasteur comme côté ya même na babus avec aussi un appel mon solo. Et on a gagné pour tout bana malembe appel Isa Nini pasteur Mayele. Merci beaucoup. Appel premièrement ezali etinda topeli kabo nzamba pisaka na moto ya puni wa sala mosana ye auprès ya ba brebis, c'est-à-dire tango nzamba bengaka moto apesaka ye etinda pene ya bampato ya ekokamba alaksa bango nzamba azainani pardon et nzamba lingine moto nzamba pesi appel eza moto ya za wana pozo soin ya bapate parce que na kati ya Bible Zamba Zobisa Pierre alobi Pierre Olinga Kangai Zoa soin bapate nanga. Donc déjà vous avez la pasteur ils ont monté azali ko zoa soin ya bapate. Ils allaient te charge mokumba responsabilité tout à fait. Alors appel yango isalama na lolenge nini? OK. Appel yango isalama na lolenge boye. Soko zui mokanda na Ephésiens chapitre 4 Zamba azali ko yebisa biso alobi apesi biso makabo. Makabo ya molimo pona kokamba etonga na ye alobi ba mosu apesi bango ba pasteur ba mosu ba apôtre ba mosu ba docteur eza pona komema libota na perfectionnement, c'est-à-dire tant aux ambatinda biso parce que amoni peuple na ye ezamba la mosu essuyer conduite mabe des amba pona ka moto moko pour kende ko éclaircir peuple ndenge moko tanga jui Saoul ebisi alobi na tie wana poza la pole pona libota na donc pasteur topé moto azo appel aza moto yo azali kopé sa lumière na peuple ba comprendre nini nzamba lingi pe nini nzamba bo salama. Alors nangana ba mingi pasteur Mayele appel yango le 40 na ndam comme sous un pasteur de ko passer mo lobby appel les andingi balé horizontal na vertical moko ezali nzambe yemo ko lobeli yo nous ezali pe nzamba l'équipe par bateau pour aux missions songolo. Alors, appel Nzambe éclaircir biso et puis les téléspectateurs et les grands appel pour expliquer appel les responsabilités de une Nzambe. Mais nous connaissons appel yango et puis ngonga nango yango pasteur Mayele. Merci beaucoup. Ce qui pasteur a expliqué que tous en a deux sortes d'appels.
wana premièrement ça par rapport ya déontologie na éthique ndenge toke ko zwango na classe to pe na bitelo mais na kati ya makambo ya Nzambe appelle les akamoko parce que Nzambe soka lingi abenga yo Jérémie alobi avant même na la former na le moment nanga yo pona enga c'est appel on Nzambe obenga moto ko le à travers moto pa biso no nga na bengi o sela ngate bato nyonso Nzambe benga ba na kata Bible soko tali Nzambe le ka par bango Nzambe obenga Moïse l'équipe par Moïse Nzambe poni Samuel malgré ça na bato Nzambe tenza ko ba orienter moto na ka ba encadrer na kata appel mais Nzambe benga moto na no yemoko mais Nzambe akoki koleka par moto te pas benga moto mususu c'est-à-dire l'équipe par ngapo ndeko mususu ngolo zo appel wana possibilité les arrêter c'est là yo pasteur bon Nzambe za limité te Nzambe makoki nyonso akoki koleka par moto mais il faut abandonner liboso ko confirmer yo moko moto abengi parce que bato belé bakolo ba Nzambe lobi mais en réalité Nzambe lobi te alors confirmation appel Nzambe ko koleka na bisimbeli nini toki koyeba yango nini bimsolo baka na ndoto amona na ndoto est-ce que ekoki koleka na bebilembo nini pasteur bon Nzambe tanga benga moto premièrement atala na ba capacité à trouver na kati ya moto parce que Nzambe azui sa lokola instrument moko pour apporter bonne nouvelle na biso ba nation Nzambe atala capacité za na kati ya moto ekoki koleka na nzela ndoto Nzambe lobelo na ndoto ke na ponyo posela ngai Musupe ko koleka na nzela ya prophétie direct ombala mususu ozila musala kati ya musala Nzambe biso lobi non Nzambe lobelinga yuza musala kasi yango na obaki pasteur moni que tozon na obaki tout à l'heure que Nzambe ko koleka pe par moto par musala le naye pour confirmer le appel bon na boya ki yango penza te mais na lobi que Nzambe atasoko koleka na canal moto et singela lobana na yo moko parce que ko zo pemba la musu message mo musala biso Nzambe lobi nanga la Bible ezaki na vieux prophète na jeune prophète vieux prophète ayuki makambo jeune prophète azosala tellement impressionné azaki bato loboko arwe kauki omoni ki vieux prophète ayebisi jeune prophète que Nzambe alobi na kombo Nzambe mais en réalité Nzambe alobaki te jeune prophète tellement azaki na discernement te a accepté oyo vieux prophète alobi na ye mais à la fin ya on alobi que Nzambe soka alobi na yo à travers moto il faut confirmer payo moko. Donc parce que dans la batte belé le bassin dans belé to ba Nzamba lobi mais en réalité Nzamba lobi na été. Donc soit ko lo ba ndenga tena bo. Mais pasteur appelle yango il faut combien de fois il faut émissaire et ça les ma combien de fois pour peut-être comprendre. Est-ce que ce qu'on monimba mon ndoto c'est suffisant? Est-ce que l'appel ça il faut en répétition au lotiron par exemple de comme ça ko lo belayo posons vraiment au sérieux. Est-ce qu'il faut combien de fois pour comprendre finalement les alliés appel ya Nzambe mais et qui n'a rappelé ngonga pasteur oui c'est ngonga yango wana pona ya kozwa responsabilité songolo to ya kokota na musalo Nzambe alingi bon appel ya Nzambe et ya kana mbala moko mais confirmation nango il faut Nzambe à répéter le mba mususu 2 ou 3 fois pour confirmer mais appel les Nzambe moko on appelle cet exemple ya prophète Jérémie alobi avant même na la former yo pona gingai c'est que tikali bongo Nzambe sia ponyo mais ce qu'on montre pas tambola na Nzambe aluka ba confirmation Nzambe yemo kuta na Moïse sia bina ponyo Moïse bani oduta lobi nani ba ondi mangate yazana difficulté langage bobo Nzambe wandi ko pesi ba signe pour confirmer réellement que non yo ko tala yote mais le ko langamu na bengi yo tala makambo non selo na nzela de Moïse salaki voilà mais finalement parce que tu as mis le lot on peut se servir expérience na yo pasteur Mayele il y a eu appel à Kinegini. So, c'était sûrement une petite histoire et appel na yo. Vraiment, merci beaucoup. Ngai appel na ngai Nzamba pesengango par songe. Na lalaki na buto. Na moni papa moko. Aibisinga lobi. Ok wapi na sertovaki na nzela. Atuningo ke wapi na ibisi bon. Nde nazabe na ok musala. Abinanga musala no ezaka kuna te. Mais je comme expliquer nga mokolo nzoto na biso musana ngeza ka boyozo abi musano ezaka kuna te et na moni papa ngo a avancé a kainga na loboko quand a kainga na loboko to disparaître na ye quand to disparaître to se retrouver na marché central na zando monene quand to na zando monene papa ngo lobi nga bilambo za na yango eza salité na zo pesa o bilamba o rosana ngo musala nde na moni papa ngo asombeli ngai 2 vestes na 3 chemises
abinanga longola bilambo za nango zwa bilambo osana ngo mosala le temps to bimina na kati ya magasin to se retrouver na église na biso puisqu'on a nazalaki modérateur na kati église mais tant to comme une église na mona église ala penda vide ba chaise ezala na ngo ya opanza na abinanga telemisa na telemisi ba chaise abinanga vanda na mona zwi kiti mo pasteur na ngazaki nango avandi singa ywana abinanga tala musana osala mbala moko na mon église komi rempli na bato de papa na abandi côté ya sango malamu azote chaque fois bande côté ya azala ko zonga pa questionner nga tuninga est-ce que mosala na osala ozomona yango na place ngana bise na omona mais na bande ko sepela na bande ko sepela nde papa wana alobi na ngata ngasi côté abina ngomoni mosala ona sali nde mosala yo ko sala wana ezalaki o nzamba leki direct pona kolobela ngai mais tango nano na d'abord tango la muki après ndoto wana au discernement qui on est ce partage avec on a moto tango na la muki c'était vers 3h na bimanga dia na ndako na nga partir 3h na bandotea kada après ndoto wana ndenge pe na bima na ndako na comprendre donc na bimi na ju bible na nga na fongo na bandi côté na représenter bato Christ na bandotea na yeko se retrouver que héros na bimi za 3h tango na komi na prince parce que na mona kingabwa prince na biso point show wana na weba bar musu bat bazo mila na bango bat bazo sakana na yeko comprendre ngana hotel mais comment expliquer au tongo me bat bo mila ka zo ka zaki déjà 3h tango na comme une église na biso donc tout bat bazaka ya rolala na yeko se retrouver que non héros na bima ka zaki 3h donc tant qu'on a moni likambo wana mais est-ce que finalement que n'est comme un pasteur titulaire na yo pour ça la épargne à son jeu bien au Gérard Kiango Yomoko après évidemment suite événement après d'auto obimi sans koyeba exactement zaki erni ok tango na moni likambo ngo na lamuki mbalamo ko lamuka bon ngana penser que ça déjà tongo parce que na utika na rêve na lamuki mbalamo na comprendre esprit binisanga na bimi na beka za tongo parce que na bande côté à peine na ba matinal na biso église na pensé que na zuma mon bible na kendo terre tongo de temps on a bimi na commune église ils avaient déjà 3h na sola quand on a père spirituel na ngai papa na ngobande ko encadrer ngai il a éco orienter ngai que moni loko moni za appel aux nzambe ah bengi nzamba pesho mosala mais aka na makuna ngana ko encadrer ti nzamba yeko zo pasteur na ngakufi dina tikena Car en église ou responsabilité. Alors toujours continuer parce que baki nzamba baki directement mais ça qui n'appelle na lembo mususu tous on est mais parenthèse rapidement pasteur Maëlle est-ce que ce que j'ai révélation est il bon toi appel est-ce que c'est aussi important et bamoni ko partager na yango pourquoi on a posé question là parce que tant que on a pasteur na yo adaki titulaire na yo est-ce que so ko na mutamabete peut-être il peut se dire il a joué un peu pas comme un pasteur au kolangai il peut se sentir en danger. Ah, je vais idée dans l'église. Est-ce qu'il faut que tu aies un moto, que tu aies appel aux yeux? Est-ce que ça peut être important? C'est vraiment important. Oui, bah moto ni nous partager na ye et tinga topé appel aux amba pécho. Parce que ça na bato mususu bazala wana quelque part à étouffer, à désorienter. Oui. Ce qui pensa oza na moto ya za penza na kati ya molongo. Lokola moto nzamba pona parce que bato bili ba lo baba za ba pasteur mais en réalité ba ba pasteur. C'est trop le en réalité ça. Moto aza vraiment appelé a fini quand on a orienté tout monde a kiango na Samuel na Eli. Samuel tango zoyo ka mongongo bande ko discerner te. E be ko sosolaté mongongo nzambe zani. Mais tant que je pousse n'est pas prophète c'est sur yo qui mongongo lo ba nazali wa. Iyo nazali dans Zambé a tinda la moto a pêché tinda et puis il fait l'action moto ni yo approcher il faut que apprendre à discerner moi ba no ni no partager na no beteli li solo yo a ko bisanga ni faut que on a confiance en moto zo que ko partager na ye appel topé vision mon zamba pêché. Alors avant tout zongi li solo ya lembami balé au mona qui peut confirmer appel je vous rappelle to yambi lelo pasteur Maëlle Azali kokamba église munene depuis Kingambwa. Mais pasteur, est-ce que ce que je appelle Yanzambe, il y a des conséquences? Bah conséquences c'est ça ébélé. Na zamoto na se bazaraming na kata ba écriture. Zamba benga Jonas a péché tinda.
tango Jonas ya boyo sala ngo to mona ba conséquences ni akutana nango même bato bazala ki pembe na ye ba perdre biloko na bango parce que Jonas a négligé appel Nzambe donc appel ya Nzambe baboya yango te ba négligé yango te parce que so Nzambe apesi moto appel to pe Nzambe bengi moto a peso ka makoki ya ko défendre appel voilà. Et puis avec le temps tout ce qui va avec alors au monde nandoto Nzambe à la kisio ça vous avez que ça là en côté même on a quatre églises ils ont qui vide finalement et que s'y remplir na bateau pasteur Mayele si ni les mômes soutenus on a qui peut confirmer réellement que ça qui appelle les amis que ça qui ngonganaye hormis démarche ça qui va comment la pasteur titulaire nayo pour l'orientation. Merci beaucoup monsieur les journalistes. Deuxième signe il appelle nangai nazala qui chantre avant na comme pasteur. Mukolo mosusu tokei koyemba na église mo ba invité biso na yebani pena de kwangote étant to continue église tozo emba prophète mo atelemi a ebisi du der na biso abinde bozo yemba awa na kat na bino moko za moyembi te mwana mobali aza pasteur wana zaki déjà na âge à 14 ans il est déjà le bakango mais tellement bon mwana na tawana na zora on peut en considération te mais le yemba sauté. Bon, na yemba nanga be na sela Nzambe mais pas deviner ça ni na kambo tout le monde na pasteur ba kumukaka pasteur moyembi toi ça qui moyembi a comme pasteur la plupart ya ba pasteur oza azaki moyembi a comme pasteur na bi bango nyo sauté mais la plupart ils a pour na ba intérêt ba matériel parce que ba yembe beli ba comme kotala ba pasteur bazo négliger bango pasteur a cause la ba peso offrande ni boye koti yemo ko azunyo so moto amoni nga na yembi na bimisi énergie na ngai na opère d'endeni bolo ko na moi 3 vexé 2 vexé ce qu'on appelle ko na za na belle voix na ke na sala mopanzi na nga pona sangisa bato wana vraiment ils a appel te mais est-ce que pasteur Mayele yo sangsaka o kena ko yemba o do kena msa ki pasteur o do konde pe ko yemba nazana ba chantre en église o ba sala musala ko yemba mais nalinga ko yemba parce que j'ai le na bandaka nango na la chantre mais pas comme que c'est la carrière au côté un jour studio ça album te carrière te les Nzambe si apesinga musala ozwa sur ba pate na ye nazaka basé na yango. Très bien donc ndekwana de moto ezaki le mami balu yaki ko confirmer bon tout le monde sous pasteur Mayele quand est-ce que you moko qui décision obi on comprenait que vous avez vraiment non seulement appelé Nzambe mais ngonga pe qui bon finalement na balance comme ça na Isaac na agini depuis ce que peut-être sur souvent qui rapidement parce que tout comme qui est vraiment vers la fin émission. Vraiment merci beaucoup. Ngai confirmation na ngali bosso pour na kota penza na kata mosala yango et les kai peka na père spirituel na ngai père spirituel na nga tombai malade na zalaiko landila ina niveau hôpital jour moko avant akufa à la musanga na butu izaki vers 2h abinanga bondela ponanga na meke ko hésiter c'est le supérieur qui bénit l'inférieur comment est-ce que ngana za mwana na ko imposer ba lobi nanga o comprendre ngo lelo te on comprendre nga après bondela ponanga ngana ozonga isute na okufa dozana il faut tikala ko sa musala ta soko négliger musala Nzambe o pambola matin c'était ça tant on a yoki ango na bondeli pona ina butu wana aputanga kufi susu de ce qu'on a eu sur ma casse na bi vraiment et comme il tango fona télémana ça maintenant généralement l'église ba pasteur na biso ba prépare toujours sur session ya bana na bango to ebi réalité na pasteur au contredire ngate to na kisasa mais il y a PCO responsabilité église na y poser problème dans ta famille té il y a des problèmes en famille té vous avez même pas tribu moko il y a des comme ça après si dans ta famille ma PCO vous avez tout le monde ma famille tout à peu tribune a été on a tenu justement poser problème tu n'avais de connaître bah monique après si relève dans tout oui bah membre de famille na ye bah téléma qui vraiment bah récupérer bilo église presque tout bah botola nyonso bah instrument tozaki nango tout même place tellement na monnaie que moto ngaya kambenga lobenga ngai fusa musala Nzambe na luka espace mususu bobandeli à zéro na zéro luka espace mususu na bandi na zéro nzambe pas utiliser ngai
Tant on a bandi le tomo, bakaya qui moi mingi, catholique au monde a battu nous baïlenga bat AVC, trouble mental. Guérison. À 8 ans au bon de la pona bango zamba s'est manifesté et puis il y a un salaire et influence dans la. Pasteur Maël, balamo kaka ba guérison bandi koya. Est-ce que battu nous sous rôle batek finalement pasteur Alexis titulaire n'a été pour son relève pas ma solo. Est-ce que babloka bongo comment que na autorité? Lokola bana nzambe to se bazara mingi na kati ya makomi bible lobi baloba mabe pona bino bakota bino na ngote na bisa bato nyonso na kati ya makambo nzambe ba foso baza ba vrai ba ozanga te donc bat ba ko koloba mais yo lokola mwana nzambe faut tika na position nzamba bengela yo so lelo na bina bomma moto po ngai na sala succès lobi nga peno. Alors mais ko famille bote nyonso faïbe bandela zéro au travers ça qui transitionne dans ndengeni pasteur Maël et puis ba fidèle ba na positioning ba tikalaki na famille to balanda ki yo comment ba fidèle ba comprendre que c'était ton relève alors que titulaire na yo à moins que je dise des bêtises à ce qui va douter que bon tala mona nanga ko zo relève et les cas ndengeni d'abord son nzamba pesi moto etinda azana makokia ko convaincre bato balanda yo donc c'est possible vision possible na provision oui Zambe soit péché penda soko peneze tinda appel en Zambe Zambe nda péché à convaincre kabato ma convaincre bato ils ont dépend na bisoté tous alors là Moïse était à Zambie Nzamba lobi est-ce que ba on dit mangai a otatone mais Nzamba ibisi abina na mais yo payer qui justement pasteur donc bango tel que bon pasteur tu d'ailleurs pour fille est ngé ko simba ba junior soto ba zéro ba instrument etc. Parce que moi somme on est en tant que monde natikala ko banga te parce que molimo ngana ya mbeza molimo banga te lokwa nazaki na confiance en Nzambe puis na yebaki moto abengi ngai natikala ko banga te. Alors pasteur puisque ngongé comme na suka tomo ki na suka des dernières questions pendant à mon coup c'est pour tout ce qui ça ndengini ko yeba appel il y a bientôt ya malamu ya mabeto ya malamu justement ndengini to ko distinguer ngo pour le ba faux pasteur pe ba combien belé comme ça toi aussi ça na programme il y a église émission là. Oui, merci. Na opesa bana na Nzambe lumière moko na carte écriture. Soki otangi mokanda na Matthieu chapitre 12 le verset 33. Bible lobi nzete amalamu ebimakambo mamalamu. Nzete amabe ebimapekambo mamabe. Jamais okoki kozwa nzete omona nzete amalamu ebotambo mabe. Au moins ezalaki nzete amabe bimisi mabe. Donc baye baka vraiment moto a bengami na Nzambe par rapport à l'enseignement par rapport à l'enseignement par rapport à dire par rapport à la façon d'être naïe donc misala na yondo relaxa vraiment moto ya Nzambe. Merci. Alors parce que comme nasuka j'espère que prochainement to koyamba yo to attend obeta masule belé pour ezalika comme entretien pour la première fois adresse ya église de Kozwa et puis le programme rapidement église de succès mission wana. Merci beaucoup. L'église est Zouami sur l'avenue Makula numéro 19 na commune à Limité. Référence na biso ezali Point Chaud. So comme une église catholique Point Chaud avenue wana de babenga ngo Makula. So donc déjà église assemblée des saints ba relaxa yo et puis au koma wana ba programme na biso église ezali to sangana chaque mercredi to zalaka na culte d'enseignement, jeudi to zalaka na ba prière na biso ya combat, vendredi to zalaka na enseignement, puis dimanche culte et action de grâce et louange. Merci beaucoup, pasteur Kalou Mayele. C'était pour nous un grand plaisir. J'espère que vous allez très prochainement te recevoir. Ma soleil belé, va me tromper sans mot des photos sur ça. Oui. Na mon ipé, vous avez marié, mbote na madame. Vraiment, on a profité de l'occasion. On a salué madame Nangaï, Naomi Pembe. Na salué père spirituel Nangaï et que son âme repose en paix, le pasteur Mosengo. Na salué mentor Nanga, le révérend pasteur Michel, ainsi que Naba Nzambe Nyonso et Assemblée des Saints. Merci beaucoup. Alors l'entretien d'aujourd'hui est terminé. C'est à retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, pasteur, l'émission est à retrouver sur notre chaîne YouTube, sur la Fondation Maloua Télévision, au cause d'intégralité, il y a émission. Et puis, vous avez l'occasion de partager, on a Bananzambe Église pour Balandengo. Donc, je rappelle, tapez Fondation Maloua Télévision, vous retrouverez l'essentiel, les entretien d'aujourd'hui qui recevait pour vous le pasteur Kalou Mayele. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci beaucoup.